Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bandeko yonso bobikolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo bola mukato meseni koloba ekoyaka o mabota mabino benantina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moto moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo akei te na kolata basouvetement ya tombola soko baloposo mosusu bakolia nzoto ya dendon bakotindela yo bisuka soko bakolia nzoto ya ngulu bakotindela yo makoso talantina nesongenzi na fumukusu ke muzana mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ba yei lisusu na eleko ye mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 tokolikia to kanisi kopesa lisusu mbote na bandeko ya France précisément na Paris na kobundaka kotelemisa lisusu vula na eteni wana kimia ya fumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tozongisi matondo na tata bafudisoni ponini te ndeko mosese ndeko mpemba pe ndeko lukwikila ponini te ya biso ndengwa lusansu boze penza ebele tokosilisa kotanga bino te kasi toze na kati ya etumba boyika mpiko ezalaka be bongo tokolikia mposo yeleki tozwaki ntango ya kosolola na bino na mayema tali christianisme to ba religion importe na mabele na biso ya Afrika oyo telero et rendre moto moindo observateur ya mokili na ye rendre moto moindo faible liboso ya mayema zingeli ye nzoka tokolikia baloposo mosusu soko ba se développa mikakatano ye bakutanaki na yango nde ligisaki ba affronter yango yango ntina kolala pe kolamuka baze kokela baze kopusana otolobi développement na manaka eleki mwa mikolo tolakisaka bino motuka ya yambo to mituka ya liboso ezalaka na bakinyonta te mituka ya liboso ezalaka na bafrein en main te mituka ya liboso ezalaka na baretroviseur to pe baviseur te c'est-à-dire moto aze kotambusa motuka liboso aze koluka kotala pe nsima ezalaki kokoso mingi batutanaki motuka ezangaki clinota moto aze kovire sans kosala sine batutanaki baaccident salamaki nde kolala pe kolamuka moto tango aluki affronter réalité mpo nini tango yonso baaccident il faut koevite baaccident nde moto akomi na niveau ya kokanisa lolenge ya koprevenir na moto aze koya liboso na moto aze kolanda ye na nsima yango balobi okokinote 30 mètres enfant po baye baze kolanda yo base disposer pe moto aze koya liboso na yo ayeba mposa na yo po nini batie bafe de position po bato baze kolando na nsima pe baoyo baze kotala yo bayebake okomi na esika olingi yo tele mpo nini fo basala retroviseur po moto akokita kumbaka motuka liboso pe abalusaka motu atalaka nsima esengi azala kaka liboso me batieli ye bisalelo permettance que amonaka esika ye aze kotika kokoso mikakatano nde esalaka bato bakenda na kokolo bankoko na biso bakutanaki na bibale yango bakendeki na kosala bwatu mpo bakatisa bibale contrôlement na bayeba koteyaka bino bankoko na biso bazalaki soko bakomi na ebale asimbi soko kazaka asimbi soko nzete atina sa lolemo akomi na mopanzi bongo basalaka bwato po nini ingeta kinzonzi eze boyebi ya masolo
kasi n'importe qui akosololaka kinzonzi te. Libota na libota eze na balobeli na yango. Oyo pe bapesaka yango moto yonso te. Succession na yango eponamaka. Tozwa te soko elembo ya moto moko ayebaki mayele ya kobungisa ebale, ya kokatisa ebale, tozalisa yango lokola bizaleli ya bankoko. Lelo moindo observateur au nom du christianisme, moindo ya lelo observateur au nom d'islam, moindo ya lelo observateur ya mokili au nom ya bouddhisme. Ayebite asala nini, ayebita bandela wapi, apusanela wapi. Soko baloposo mosusu basalite epai ya yo moto moindo ozepe na eloko salate. Pétrole na yo na mabele ya mwanda oze même pas na droit yo raffiner yango. Oze même pas na droit yo raffiner yango. Soko bango ba extra pétrole bakei na yango kune sika babandi ko kabola yango, fuel elongwe, goudron elongwe, kérosène elongwe, yango moko soko pétrole, essence, mazout, yonso bayei sika po batekela yo na prix oyo bango ba se décider. Soko balobi baril ekote kama na boye, baril ekote kama lolenge bango balingeli. Boze na droite. Boze na droite. Colton na biso. Makila etanga na est ya pays. Lelo plus de 9 millions de morts. Moto akoloba zete. Po bango baze na posa ya colton. Po ba faire avancer numérisation lelo na mokili. Numérique lelo e uti na maboko mingi ya biso ba congolais. Biso moko pays pauvre. Biso moko ba malheureux. Moto afandi likolo ya diamant zeko senga tijo ya cigarette. Moto afandi likolo ya colton azeko defa lipa ya 200 francs na tongo. Nani akolobela baindo Fumu Kimbangu na 1921 telemaka pe asako. Nkaka na tina koluka bonsomi ya baindo mibutuku misato na boloko. Bakei ko sambisa Fumu Kimbangu na cour militaire lokola prisonnier de guerre, lokola moto azalaki na milice, lokola moto azalaki na armée. Tango yonso moto moko atelemaka na ntina ya koloba mpo ya bolamu ya baindo, moto wana liboso ya impérialiste azalaka homme abattre. Liboso ya impérialiste moto wana azalaka limwalelo lobi mosika. Ezalaki bongo na 1961 na Mbuta Lumumba. Communiste, tout le monde bakei na sima encore catholique azuyaki yango. Ati yango liboso na ba ecclesia na ye, atei bandimi na ye ke Mbuta Lumumba communiste. Mpo baluka balongola ye na ino popularité ya azalaki na yango. Mbuta Lumumba kei kokufa liwa ya pasi. Telelo tombo tokoki tokenda kokanisela Mbuta Lumumba ezete. Musée Kabila lolenge moko. Tango yei service national. Prenez-vous en charge. Abandi koluka ko conscientiser. Et na ba discours na ye mingi boko mona ze na école ya Mbuta Lumumba. Baluki ba effacer lelo lobi mosika. Basali yango na Kwame Nkrumah, basali yango na Thomas Sankara, basali yango. Et tango yonso balukaka ba exécuter to ba boma dirigeant moko ya Afrique oyo azekolobela peuple bakoboma kae na atrocité moko mpo ya kobangisa basusu. Botala ndenge baboma Samuel Do. Botala ndenge baboma Samuel Do na tila bino ba élément wa président ya mboka ya bato. Tango baze ko kata ye matoi, bongle baze ko tendre ye micro. Na pasi ya makila baze ko sambwisa ye. Prince Johnson na kiti ya Lolendo mindele bakomi ko pamusa motoki. Poze ko kata ndeko na ye mike. Melelo Charles Taylor aze wapi? Lelo Prince Johnson aze wapi? Moindo asepelaki kukata ndeko na ye, moindo matoi akati ete na ngenga na miso ya bato eleki na media.
lelo baze wapi. Blaise Compaoré oyo asinyaka liwa ya Thomas Sankara lelo aze wapi. Lelo aze wapi. Ba utilisaka le feu maréchal Mobutu contre Mbuta Lumumba lelo aze wapi. Mpo nini ba erreur ya baibaleke zeko servir biso de leçon te esika yetokomi. Mpo nini ba erreur ya baibaleka ezeko servir biso leçon te esika tokomi. Tokoliki ya to tangi charte de l'impérialisme mbalombala na manaka na biso baindo bola muka kasi lokola bolema bo ingeli bato lokola botau eze na ino na kozala ya bato tokolemba te kozongela kango mbalombala. Mpo ya kola musali susu makanisi ya bato. Tokoliki ya esika tokomi lelo message ya nesongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola to sangena. Baindo banso to sangena to sosola ete mabele na biso eze na ino ya biso te telelo. Mikanda ya bonsomi iye loposo pembe basinyaka mpo ya ba pays Afrique uta 1960 bamboka wana ezwa bonsomi te. Ata lelo élite intellectuelle ezalaka pe babundisi ya yambo ya makambo yo bango bakolobaka tozala pressé ya kosenga indépendant trop tôt. C'est regrettable soko ezena un intellectuel il a ko utiliser maloba ya lolenge wana po Angola tolobaki yango na manaka eleki il a joué qui indépendance c'est soko 15 ans sima na biso to joué le 30 juin 60 il a joué soko le 11 novembre 75. Basalaki nini ba portugais basalaki nini na mabele yango tango ye baindo to sangana toyeba nani nde monguna ya bayi to s'adressaki mbala eleki na bandeko ba combattant mikili ya poto ata isusutaki ba querelle soko bakanda benjure ezalaka be bongo biso tolobaka biso tozeye ko détenir spiritualité tozeye bakulutu liboso ya bana mike kosilika mosusu ozeye ko sosola bon ata siliki pe afimbani akopasuka te mais lobi to sima ya lobi ako revenir na raison mpo nini tofandi te na diaspora diaspora wana ezeye kokabwana na bakombata na bayiba kolobaka baze na ino apolitique mais boze bakongole boze bayindo na biso baito tikala awa na mboka tolongola na ino betike tolo eze ko servir d'intérêt na loposo pembe wana baye ya majorité wana baye ya opposition nanya ze ko profiter na tango ya Mobutu boyebi ezalaki na ba vidéo opposition ezalaki kosala kokenda kotambusa na ba pays étranger po baboya kopesa aide na feu maréchal Mobutu lelo plusieurs années plus tard boye ko sosola ete même massacre ya Lubumbashi existaka te ba montage mondele ya sala bato na ye bana ya mboka oyo ya fasona boxiliere na ye mpo ya kokokisaka posa na ye lelo sénateur Jean-Pierre Bemba aze na ce pays aze konyo kwamba mais Mouzé Kabila bengaka ye alobi oze mwana moke yaka to solo la masolo ya mo na yebi bato wana 10 fois koleka yo makambo bakangela Jean-Pierre Bemba banani bapuyaka lelo po moto asala rebellion okosomba mandoki wapi po afelika mobimba mboke salaka mandoki ezete soko mondela parene yote soko mondele ya parene yote okosala rebellion zo imakasi wapi me basalaki yango mpo ya koluka ko déstabiliser pouvoir ya monsieur Kabila mais te bazé ko sala yango yo moko posé na motambo pour le quoi misolo fo bombe pa ina bango lokola ba bien fo sombele pa ina bango ba ebike lobby to sima ya lobby ba kolia yo yango soit disant ou soit ki yango na ba voie illégale na voie illégale mais bozongisa na mboka ba kozongisa kate bakangaka moibi na biloko ayiba ki soit disant
bamoni pe kolo biloko kasi na yo kolo biloko na ye moyibi moto bakangi bokomona kaka biloko ebungi lokola molinga likaya e biloko wana soko toze likolo opposition majorité bato tokokoka te comprendre bastusi ya loposo pembe soko toze kaka na etikete wana okoboya koyoka na monoko ya ndeko na yo na maloba ya ntina na maloba yeze na valeur na bomoi na yo mposi olatisi ye etikete lolenge moko baye moko baboyaka bato bayoka na esongi ya nzela yango basala bakoma mikanda balobi aze kolabo mpo boboya koyoka me biso tokolikia lolenge makambo ezali kosuccede lelo epesa bato mayele badocumentaire ebimi mwa mingi badocumentaire ebimi mpenza mwa mingi na ntango ye botala ndenge bavaccin ya mabe kokitaka na république soko na afrique botala bamusikero mprenier ndenge ezalaka soko na poison bato oyo basalaka ebele ya babi kolandela ntango ye tokomi elakama na fumuki mbangu difika ya sukama mosipoli ya mai mabombama biloko oyo ezalaka caché lelo ekomi kobima même po nini qu'est-ce qui fait que baindo bazali kokota te na réalité wana distraction elelo distraction ya makasi iye loposo pe mbakangeli bapays ya Afrique et distraction politique. Jeu de dames, opposition majorité, presque dans tout le pays Afrique. Mouvement moko, il y a des intellectuels, babenga makabo opposant, bango bazalaka be contre, il y a pouvoir dirigeant. L'obitango bao bazaki une opposition, bakoti, bao bazaki na pouvoir bakei, bao bazaki na pouvoir bakei, ba bongwani lisusu bakomi ba opposant. Bakomi ko s'opposer na pouvoir dirigeant. Ainsi de suite. Et nanyaze ko futa masumu peuple. Nanyaze ko futa masumu peuple. A supposer basali bukangalonzo. Masango soko sondoble yonso yeko eko bota wana. A supposer opposition à telemeli biloko wana et salamate. Na complicité à l'opposition pembe va détruire misala wana nanya futi masumu peuple nzoke pa ya mondele ze intérêt égoïste bozala kaka na ba distraction bozala kaka na kondongwana mpoye akoba ko se servir na bino akoba kozala maître ya mabele na ye nzokande hymne national et kaka yeto yembaka tango tozwaka indépendance na opposition na majorité soko tozongi wana toko comprendre lelo nano bosali volonté à peuple te nano bosali volonté à peuple te na projet à constitution l'article 5 balobi la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, et indirectement par ses représentants. Directement par la voie de référendum ou d'élection, et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nabandeli, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Wanakaka, constitution. Oyo, bato baze ko kanisa constitution,
et salama kaka pour opposition sur la yango makasi te. Mondele aze malin afongoli akangi esika mosusu na bamanaka yeleki toloba ba réalité ze mon côté mabulu kaka ya kanali ya mai nga na zongelaka ba egu ya France ezwa 17 ans pour batonga yango bongo mboka lokwa République démocratique ya Congo tango boze ko tanga président Kabila fait 15 ans mais 15 ans yango pe bokosaka mbula ya 1 plus 4 botanga kango pe président moto akambaki finance ezaki na maboko ya Jean-Pierre Bemba totuna bino mais tozalaka ba conscient tolongola nano be ticket mpo opposition sengaka démocratie mondira yebi pe définition ya démocratie te ponga na kamwaka bato baze ko finga président Kabila po soi-disant yango démocratie balingi ete baze libre soko tolobeli yango bongo mais po nini ko s'attaquer na moto alobi pe bolamu ya président Kabila soko yo lingi ba accepter courant ya pensée na yo mais yo pas accepter courant ya pensée ya moninga mais chose étonnante soko kaka moto moko alobi réalité moto moko alobi vérité moto moko alobi malamu mpo ya président Kabila collabo soko bakangio na mikili ya poto bakobeta mutakalisation basala boye bazongisa boye mais finalement est-ce que boyebi démocratie yango boze koluka or lelo mondele à rendre ba opposant ba dictateur nano baze ko gouverner te c'est-à-dire soko bango balobi ville morte bako sur l'autorisation te bako si la paix aval ya pouvoir dirigeant te bango nde balobi po bango nde opposition ingeta mondela ti motambo bobimaka ndenge wana bosalaka ndenge wana au cas où pouvoir dirigeant akoti ya misisa sur bino bazwi ba mort bakeko brondir botala ndenge Kabila zeko boma bato na mboka na ye botala lelo ba ONG lelo bato bakomi ko tubela na Libye ba ONG ye bandai ko monter ba photo po bakendaka ko brondir na diaspora libyenne. Lelo bato ba s'encharner contre le chef de l'État, bato ba s'encharner contre leur pays. Na mboka yonso nzoka tokomaki na tango ye bayindo bakomaki kozwa makanisi mpo nini ba vaccin oyo bakosalaka na mikili ya poto bakoba yeze bandeko na bino bayindo bokomaki na niveau ya komituna makanisi mituna wana mpo nini biloko soko epoli epai ya loposo pembe bakobwaka na Afrika mpo nini soko basali mandoki champ de bataille champ d'essai ezende epai ya yo moyindo bayindo bakomaki na makanisi o wana komituna motuna mpo nini soko banyama na bango bakobokoloko na engrais chimique edwima bokono bakobwaka na Afrika média ekomaki alors inondé na intervention ya bayindo de par-ci par-là ba conférence ekomaki okomona conférence mosusu animé par bandeko camerounais mais azekolobela mpasi ya bayindo ba conférence esusu animé par bandeko ba ivoirien ba conférence esusu animé par bandeko nigérien ba conférence esusu bandeko ya Brazzaville conscience ekomaki kolamuka malembe oyo mondele amonaki danger na ye mpopo ya ye moyindo azala observateur mais na nzila ye bayindo bakomaki koemprunte ezalaki nzila iye kozongisa conscience bakei bafandi lokwa bazali na politike mobimba ekolandelaka mabele ya Afrika bakoti na dame carte na table lolenge kani tokosala mpo ya kodetourner vision ya bato yonso bazalaki na ntina bakombata ye batelemaki mpo ya injustice ya mondele na bamboka na bango wana bakombatant bakomi badestructeur badestabilisateur ya bamboka na bango yango tozali ko interpeller ba homme religieux ba homme de science ba homme politique
ntango yeze ntango ya kosangana, ntango yeze ntango ya boyebi, ntango ya kozwa conscience. Ndeko nanga mwanda nsemi oze tata, oze doyen na makambo ye oponamaki po sala mosala. Nalingi nazongisa element oyo soko toze kobeta nkota yoko na bandeko basé na eteni ya Rogi. Botala élément oyo déclaration ya ne mwanda nsemi responsable ya Bedem autorobi bundu ya Mayala sima ya kouta kokutana na chef de l'État. Soko politique ya divisé pour mieux régner au mondele atia na charte de l'impérialisme et kozwa esika na ba homme politique, mais moi je pense et kozwa esika te et pas y a ba homme spirituel. Boni moto autaki ko tenir discours ya boye azala facilement détourné. Ba lesi nini, ba pesi nini, ba merisi nini, ba lesi nini. Botala discours oyo na bokebi, il était conscient. Ayebaki réalité, ayebaki makambo alobaki. Tolanda bongo tokotonga wa mpo ya kokoba manaka na biso. Dans la tradition africaine, le chef de clan connaît certains membres de son clan qui le jugent être sage. Et à tout moment, le chef peut toujours se référer à ces sages-là pour discuter avec lui. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas exiger une chose et son contraire. Une certaine opposition avait à un moment donné demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenait le dialogue intercongolais. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit, est-ce que tout le monde est de cet avis? C'est comme ça que le chef a commencé par m'envoyer un émissaire chez moi. Et s'étant rendu compte que le rapport était fructueux, le chef, pour le moment, a demandé si je pouvais venir. Et c'est pourquoi je suis venu. À l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Il y a des partis qui prennent comme ça. Il suffit que Mobutu parte et la crise va prendre fin. Et à l'heure où je vous parle, le président Mobutu est parti et la crise congolaise continue. Osakana camion, Yakimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur. Mais toujours le même Kimbambala. Et puis, un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons organiser des élections qui soient crédibles. Sinon, ce ne sera pas possible. Ne soyez pas fanatiques des termes inutiles. Glissement. Les délais constitutionnels, ce sont des mots. L'opposition est plurielle et l'opposition n'a pas une position unique. Nous sommes arrivés à une conclusion que chaque parti politique de l'opposition a un objectif qu'il poursuit et il poursuit son objectif en fonction de lui. Et non pas en fonction de vos collègues de l'opposition.
Matondo bandeko balandi na pasi na motema. Bouti kolanda discours ya ne mwanda semi simana kouta masolo na président de la République. Bouta la discours ya boye moto auti koloba boelero koki ko s'attaquer na président de la République. Le loi koki ko s'attaquer soi-disant na Rwanda. Po ya lobby soko motu keze kimbambala ata soko ba ko changer ba chauffeur. Loko motu keze kimbambala suite favorable ko salate. Bongo lelo boni ne mwanda semi a côté na distraction ya koluka ba bongo la chauffeur ya motuka ya kimbambala. Na yebite ne mwanda semi azeko bunda pour Moïse Katumbi comme président de la République to po yene mwanda semi comme président ya République démocratique ya Congo to yebite azeko bunda po zongi sa République démocratique ya Congo royaume lokwa yalingaka to po ya nini to b'impérialiste ndeba koti ya président soko ye abengani président actuel mais na yebite bandeko bolimbisa ezema kambo ezeko engagé neleko yene songanzila lobi na yeneko ne mwanda se mesika baze ba yanano toluka ko bundela mboka oyo tango yezen tango toze ko pusana na centenaire ya Mfumu Kimbangu 1921 2021 centenaire ya Mfumu Kimbangu fotolongwa na boumbu bon somi na biso il faut simba yango mabele na biso il faut et de pondre na biso toko kite ko fanda na mabele tonda bomengo yeze ko bongisa mokili biso to zala babola toko kite ko fanda na mabele et tonda nkita biso to zala babola motu kandeze ekimbambala bouti kolanda boni moto ya yebaki réalité wana moto yo mokili ya molimo yebisaki ye bato bakanisa ki soko babengani Mobutu nde République du Zaïre ekobonga Mobutu akei pasi ekobi ezalaki indirectement koloba na baye yonso bazeko kanisa ko benga na président Kabila ata bobengani lokola motuka ndeze ekimbambala rendement ko salate et pusi malamu to soigner motuka elongwa kimbambala ekomana état ya malamu talantina religion africaine et lancé appel na bino bandeko ba combattant bolongwa na ino na ba distraction le 7 août ekosala bo le 7 août le kakina normal soko mboka eze paralysé bokoye bango na ba magasin ya ba chinois pe ba indien po nini te na ba bisi ya Transco po yango te bazalaka ba première victime mais tokoli ki alobi le 7 le kaki awa normal ba biso tamboli ba magasin fungwa mizando gambela marché à liberté mais ko kamwa bandeko ba combattant ba komi ko balancer ba vidéo policier moko akufi est-ce que yango ezalaki ntina bino mokolo ya le 7 ezalaki ke policier moko akufi non ezeko limiter même moto yo alobaki journée yango ya le 7 et pour et donc pour dans ne moins dans scène ezeko limiter ye c'est-à-dire bato bako analyser si kamakambo yonso lobaka ekokisa makate ezeko diminuer yo olongwe na rang ya ba spirituel okomi kaka na ba rang ya ba politique po komi ko tâtonner po nini okoloba likambo soko ebi ekokokisa mate le 7 président Kabila zongi Rwanda te le 7 ba Rwanda obino boyebi bokei pete kotika bango na aéroport bazonga Rwanda olobaki yango poni non ezeko kendate na rang ya longi en Congo ezeko kendate na rang ya Nemakandala ezeko kendate na rang ya roi divin ezeko kendate non plus na rang ya Kosia Bakala ezeko kendate na rang ya mukulu wa moyo na tangi ba titre yonso yeba ko bengaka ne mwanda semi po azonga na raison o
bato bakomona lokola mosala yango Fumu Kimbangu inspiraka te nzoka nde message ya Fumu Kimbangu na eleko bino nde bokapte te. Fumu Kimbangu alobaki na Mwanda Nsemi na 2006 pouvoir ezena na est Jean-Pierre Bemba kozwa te. Mwanda Nsemi alobakaka ndenga mesana te ya roi divin et salami bongo na 2011 tokei ba désordre tel le 7 de part ya ba Rwandais président Kabila tokokenda ko matisa na avion tango esalemi te bato yo balandaki yo na sima bako douter na yo et bakomi koluka kosala mabe na sima ya Mwanda Nsemi babukaki ba prison bakoseli ba makesa ya bedem nzoka ba criminel ezalaki bato masusu tomi batelana nzoka biloko mondele yaze kosala charte de l'impérialisme naze kokamwa mpo nini bandeko na biso ya diaspora mingi bino bandeko ba combattant boze ba parents ba père de famille mais tango bolandaka na une émission obengi pe po finga ba bêtise bongo nde boko éduquer bana boboti te mboka oyo na tao tokomi mondela ze ko banga biso toyoka ase ko banga po Mwanda Nsemi amonaki yango na mokili ya molimo ata balongoli chauffeur motuka soki ezeki mbambala ekopesa rendement te ekopesa rendement te. Nakozwa quelques points lelo na charte de l'impérialisme na kotanga yango penza mingi te na section 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Et tout autre gouvernement est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Bokonzi yebango baloposo pembe ba imposer to bati yango wana est légal et démocratique. Gouvernement mosusu o ya leki pa ina bango te bango basé ko parrainer te est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Ça montre déjà que ce qu'on a basé Koloba, président Kabila est dictateur, pouvoir n'est illégal, pour mon délai à ce qu'on contrôle yété. Pour boy cause à l'enfant docile, les bosseux impérialistes. Bongo po nini, ndekonanga Mwanda Nsemi, po nini bino bandeko ba combattant, boko pesa te appui na moto ya ndenge wana. Pour bango moko balobia wa seul gouvernement. C'est un gouvernement établi par nous, est légal et démocratique. Tout autre gouvernement est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le feu même sa légitimité. Nzoka Bolada qui président Kabila n'a parlé du peuple. Alobi, conseil oui, injonction non. A commis homme à battre. Pour bango balobi nini na point 7 na section 2 ya régime politique ya charte de l'impérialisme balobi tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à to tchentu donc bango baza bato ingeta pétrole à mwanda ya France ingeta coltan ya États-Unis France Belgique ingeta bois ya Équateur ya Allemagne ingeta diamant ya Anvers ingeta mercure il y a Portugal, Ingeta. Donc, il y a opposé la moindre résistance. La moindre résistance à leurs injonctions perd par le fait même sa légitimité. Est-ce que vous comprenez? Président Kabila, depuis le discours naïe Bongwanaki, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Fumu Kimbangu, Yakimpa Vita. Est-ce que vous avez l'ité à Batouana? Fumu Kimbangu azalaka na lite nini? Po bakenda kokanga mibutu kumisato na boloko. Yaki mpafita azalaka na lite nini? Po batia ye na nkoni adika na mwana na mokongo. Mbuta Lumumba azalaka na lite nini? Po bazangisa ye tombe tilelo.
nzoka tango ya tangaki bango mondele sika zalaki asosoli moto nini oyo akomi liboso na bango bongo biso ba homme spirituel biso bangunza toyebi ke mondele nde aboma bangunza yonso na nzela ya catholique lelo catholique akomi na opposition boni nzela Congo ne mwanda semi po ke na opposition boko sangana na catholique popo teka mboka popo tumba mboka biso tokoliki te bangunza basala be mosala ya kobatela mabele ya kimpavite elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale adefendaka mabele jeune fille à 22 ans Fumu Kimbangu 30 ans na boloko papa di angenda papa kisolokele papa di alungana bayiba eloko ya moto te Fumu Kimbangu pa yiba eloko ya moto te po alobelaka mabele loposo moyindo boni catholique amiti opposant nzila nkongo pe omiti opposant c'est regrettable ndeko ne mwana semi alobi batinda miyonso bazalaka bopoza ingeta basopozaka na nini na ba dirigeant mboka na bango to batinda mi bayaka kosoposer na système imposé par ba colonisateur Jésus opposant contre ba romain tango bazalaki ko coloniser bana Israël atelemeli ba Ponce Pilate atelemeli ba konti wana yonso ya Rome oyo bakomaki kopesa mobeko alingaki hérité trône ya koko na David atika Israël na indépendance na bonsomi Bouddha lolenge moko Fumu Kimbangu lolenge moko mpo nini bolingite baindo pe bazala na ya bango nzambe mpo nini bolingite moindo azala maître ya mabele na ye yaki pavita lolenge moko ya vita kanga lolenge moko opposant na système maintenant ozala opposant na ndako na yo to welela na ino lopango babotola biso lopango prophète atoli ne mwana semi ne songi nzina fumu kusuke mzala mpanda na ngola soko papa Kimbondo ya église de Noir kuna papa Lulendo boze belé babotola biso lopango to récupérer nano lopango biso na biso to kokokenda te na tribunal esika to zeko sambela makambo ngana yeto yokanaka te ngakutu na lobaka ndako wana munene nde yanga non biloko wana tango to kozonga to récupérer lopango nde soko to kondongwana na kowelela bambongo ya balocataire mais lopango esi ezongi ya biso to kokite kondongwana motema mabe na kati bolanda oyo wana te biso ze christianisme te baze kowelela bandimi non to bundelaka peuple congolais or lelo soko ne mwana semi akomi ko bundela peuple congolais tokolikia fo banda na ino ko renoncer to ko senga pe bolimbisi na bandeko baluba na bandeko bangala pe bandeko baswahili po afinga bango mingi atia bango pe libanda ya salu mingi mais contrôlement lelo abundeli République démocratique ya Congo to ebite samba luba samba ngala samba swahili to abundeli pe na bango non charte de l'impérialisme moto na moto zala na ngona ndako ata yo kombata ndengo zeko silika me tangana no charte de l'impérialisme tozena tango ya conscience. On ne négocie pas les accords avec le pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on fait. On ne négocie pas les accords avec le pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on fait. Les gens balingi ba imposer biso nini. Ba imposer biso nini. Or on est sikato komi. Soko 57 ans. Il y a indépendance. To FIFA ki kaka na imposition. Les autres c'est qu'on pousse na centenaire et en Fumu Kimbangu. Ba indo faut ba vivre bon somi. Ba indo faut ba vivre bon somi. Na kei na sauté na tanga 11, 12 p 14, na 10 na 11. Balobi, le peuple du pays du tiers-monde n'a pas d'opinion.
ils subissent notre loi. Ata bino bandeko ba combattant, ezala opinion na bino te. Eze mobeko. Eze mobeko. O mondela zeko imposer. On ne parle pas de génocide, ni de massacre, là où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Bakolobela, massacre te, génocide te. Nabamboka yé intérêt na bangweze. Même si le nombre y a victimes est important. Mais tu comprends, les lorsque communiquent momoke, génocide, fausse commune. Mais pour baser comme on a intérêt na bango zeko bunga. Mondele a observateur te ya mokili, a acteur. Le loi c'est comme on a écriture na yezeko bunga na mabele ya Felika. Mingi na République démocratique ya Congo. Ba immeuble yeya tongaka ekufi la loi komi ya ba chinois. Banzila yeya tongaka ebungi ekomi ya ba chinois. Lelo bekol chinoise ekoti awa. Lelo molato bato bakimeli kuna. Les Chinois comme ils investir awa koleka bango mais ko comprendre ko bungisa République démocratique ya Congo ko bungisa Afrique pese ko longwa grande puissance réserve ya États-Unis ya 100 ans ya pétrole azena pétrole eteye yonso ya yo café pur ekenda epai na bango oyo basangisi na putulu ya mabaya yango yo autochtone komela cacao ya Côte d'Ivoire oya malunga yango ko kende pai na bango ba français oyo ezangiti na ndeti kali na Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo aloba batelemisi Ouattara coup d'état akei na ce pays biloko wana bandeko nanga ba combattant ele kai na persuté bozala te animé motivé na ba $500 na ba 500 euros iye moto moko azena intérêt noko na yako mawana pour soi-disant il y a comme un PDG entreprise de Mongo Songolo, tout pour y va passer un ministère, à ce qu'on manipule bino. Bossali yango na volonté, boyebi que, et c'est monnaie, boyebi que ba mouvement ba combattant, misolo etambolaka, wana boyebi, misolo miko tambolaka, bobika, bobuka, bobeta, bokanga, mais bozonga na raison. Moto azeko nyokola baindo banso loposo pembe moto abatami na sima na bino Côte d'Ivoire ezeko nyoko ma président Kabila zekuna ta Ouattara pe balobi aze Rwanda ta bango kuna balobi aze lisusu Burkinabé mais tango batia kaye tango ba français ba puya kaye ba eba kate kaze Burkinabé yango moko Burkina Faso ezeko nyoko président Kabila lisusu moto azekuna Libye Libéria. C'est tout ça la mayele. Bakaboli Soudan na miso na biso. Biso to ebaki Soudan moko. Mondele akaboli Soudan. Lelo comment ba Soudan mi balé. Bana bakobota malelo bakokuta Soudan du Nord na Soudan du Sud. Bakokanise zalaka ndenge wana. Ekabwani na volonté ya impérialiste. Rwanda, Urundi, Rwanda na Burundi ezalaki ba province lié na kati na biso. Ata lelo oze komona bato bakola baze ko baze rwandais. Mais ezalaka peka ba province ya biso. Mondela kati azalisi yango ba mboka. Te. Etumba na biso eze biso na biso te. Tolingana, tolingana. Loposo mwindo, tolingana. Soki tolingani, biso na biso, nguya na biso ekozonga. Soki tolingani, biso na biso, nguya na biso ekozonga. Tolingana, tolingana, loposo mwindo, tolingana. Masanga ekolobelaka loposo mwindo. Tolingana. Tolingana po tango yango esi ekoki. Tango ya lobiko esi ekoki.
baindo boya tosangana te boti akakanda liboso te na etumba moto moko nde akolonga kasi na masolo biso banso tokozala balongi. La liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Bande konangai boti akachar de l'impérialisme liboso na bino. L'article 14 na droit fondamentaux balobi, la liberté d'expression et la liberté d'association n'ont de sens dans le pays où les dirigeants s'opposent à nous. Donc ataba combattant et sika boze wana soko boze na liberté d'expression pour ba dirigeant na biso ba komi ko s'opposer na loposo pembe. Soko ba dirigeant na biso ba mitika na maboko ya mondela kamba bango bino ba combattant boko exister te. Boko exister te. Ba pesi bino pouvoir ya koloba, ba pesi bino liberté. Ba association na bino ya ko combattre ba mboka ba ONG ya lelo ya ebele bele ze ko funda mboka na libanda po ba dirigeant na biso ba komi ko s'opposer nzokande biso soko toze ba combattant yango na bandeli koloba combattant koza na islam ete combattant okokite non plus kozala christianisé okoyeba sensualité na yote mon peuple soko kumbi obo kokenda boye ngwanda memi bino boye bokei boye kuna soko Félix Tshisekedi akumbi bino boye bokei boye Moïse Katumbi akumbi bino boye bokei boye te ba politicien ba sali mais na ebite tokebela kolia tokebela komela eze ko détruire ba cerveau ya bato tokebela kolia tokebela komela eze ko détruire ba cerveau ya bato. Le 19 janvier 2016 na soko le 17 septembre soko na simbi malam opposition abomisaka bato année passée bato bakufaka bomonaka bibembe botolo charger bino bato ya net mais lelo bakoti na ba pouvoir et si kanini omoni basali ata journée commémorative bakanisa bato wana ba étudiant bakufaka ba paisible citoyen bakufaka peuple congolais akufaka lelo bazoi pouvoir lelo bazoi pouvoir nanya kanisi bato wana ba se servaki na bango lokwa ba bouclier humain et si ka bati ba mine anti-personnel bango ba le kaliboso soko bango ba exploser bango ba dirigeant ba koya ko tambola nde na sima nzila ekomi malamu nani azeko kanisa ba famille wane bungisa bandeko na bango biso toze ba africain ba congolais maman ya moni mwana na ye ya mobali aleki mibusoko tukumi bale na mitano 25 ans azeko kenda na 30 ans bobimisi mwana wana libanda mwana wana keiko kufa ebino na sima bozoi bokonzi boko tikala koyeba mama wana ata na seconde te d'abord boko sala politique ya français bo isoler mama wana boko ba français banda tongo tina poko ndenge tozoi ko ba recrutement ya ba homme politique eze moto yebi kokosa na français recrutement ya ba homme politique lelo eze ko sale mana moto yebi ko mobiliser ba kuluna pona ko détruire mboka bato bakufaka nanya kolobela bango nanya kanisi bango mabota wana et depuis Bokoti nanya présenté projet de société na ye ata na quartier outil eloko aliboso changement de domicile soko zalaki na ngaba tango zoi bokonzi oluki gombe d'office changer bandeko ya kufanda na bango tokozwa mayele tango nini pengonga nini bato lelo
oyo batindaka kaka bato babuka esi batonga nini bafile morte tobandi yango mais nkoko Tshisekedi esika azelelo kimia ya balongo ezala na ye soko pa kokuta kimia yango kuna soko pa kokuta kimia yango kuna bafile morte sali nini ebandi na tango ya feu maréchal Mobutu tolobaka soko tozala na ba vrai dirigeant moto alingaka bimate libanda ya politique ya Mbuta Lumumba bokanga eloko na lobi lelo soko tozalaki na ba vrai dirigeant politique balingaki te babima na ekole ya Mbuta Lumumba balingaki te non plus babima na ekole ya Musée Kabila balingaki te babima na ekole ya Yaki Mpavita pe ya Mfumu Kimbangu lelo boloba kombo ya Mfumu Kimbangu lokwa théâtre te lokwa slogan te osalaka bolingo na mwasi na omingi soko dziki na moto otangi kombo na ye to mwasi alingaka mobali na ye mingi soko tango mosusu azeko kosala mosale loko eglise na maboko atangi kombo ya mobali na ye ndenge biso tokanisi kombo ya Mfumu Kimbangu te Mfumu Kimbangu état d'esprit molobeli ya bato ya baindo oneleko ya lobi nini nesonga nzila bolandaki akomeli pape akomeli ba dirigeant européen akomeli pe ba dirigeant politique africain bango yonso kolobana bango tango tokomi tango ya kozongisa makanisi na mboka bozwaki ba indépendance kasi bopesa peuple bonsomi te botravaille lokola ba marionnette ya loposo pembe kasi na eleko ye Mfumu Kimbangu avertir lion yambo alia akogangaka akolimbola na nzamba ngai na oki mokate ngai na lingi na lia ndesima akokota na chasse Mfumu Kimbangu interpellé avertir tout le monde lelo naba homme religieux basé averti pasteur imam ngunza yonso ya moindo azé averti tango yezen tango ya bosomi ya baindo eze avertissement boze koyoka to boyoki te boze kotala ba coloration oyo eze kopesa lokumu na loposo pembe wana majorité wana opposition bato bakomi kobomana kotiana na moto na pne mpo ya intérêt ya loposo pembe nani azali koboma nani moindo kongola azali koboma congolais kongola kati motu ya congolais po intérêt ya loposo pembe yonso wana epai na bino eleki inaperçu epai na bino eleki inaperçu c'est l'unique personne à abattre le président Kabila lelo bokosi bato ke na tango ya Mobutu bozalaka malamu lelo bokosi bato na tango ya président Kasavubu bozalaka malamu te tokozonga lisusu wana te tolakisaka bato batambolaka mokolo abimina sous-vêtement na balabala po mbala ya yambo alata sous-vêtement totila bino ba photo moto asali mariage makolo ngulu na tango wana ya Mobutu bana bamemaka bakaye na sachet ya sucre ya kwilungongo bana bakenda kelasi makolo ngulu madofo lokutu lelo na mona kondire esila me boyebi bakupe bato mosusu bazalaki kolata kupo ndire batotola yango masasi duzu madusu na sima na tango wana lelo boignore qui veut noyer son chien la quise de rage moto alinga zindisa imbwa na yako kosela ye makambo lelo lokwa mondela lingi azindisa président Kabila makambo yonso akolatisa na motu na ye na bandeli koloba na bandeko ya diaspora na bandeli koloba na bandeko ba congolais yonso ntango ye ntango to sangena to yeba cause ya souffrance ya l'homme noir c'est l'impérialisme cause ya souffrance ya l'homme noir c'est l'homme blanc moto ateka biso lokwa nkoni azeko sala pique-nique bazeko tumba moindo bana na ye bazeko seka bisi bango bazé semblable na makaka ezeka kako tumbi eloko zangi ntina
imbwa ya loposo pemba leki yo moindo na valeur. Nyau ya mondele aleki yo na valeur. Valeur wana tokozwa yango wapi? Valeur wana tokozwa yango wapi? Na ye Rwanda ze colonisé. Yango soko ba pesi mandoki facilement attaqué République démocratique ya Congo. Na Brazza colonisé, na Angola colonisé, Burkina Faso colonisé, biso yonso colonisé na banani, na bangolo posope. Mbo babatemi mandoki ya Afrique ezalaka be poto bunda nango biso na biso. Mais biso na bangote. Tozwa mayele. Bo souffri to kabwana mpo ya mokolo mwalelo. Bolongwa na ino na ba ville morte. Bolongwa nano na ba journée ya les 7. Posoko eleki nango malamu ekosambwisa bino. Ndenge lekaki nango malamu lobi. Boya na religion africaine to pesa message ya paix, message ya kimia. Tena moment où on a aussi cette mission, président Kabila reste bel et bien président de la République démocratique ya Congo. Pende konanga nemwa na semi atikali toujours ya kubatama esika batama. Et c'est malamote. Boya to tonga to yokana. Ndeko mwana semi aze grand bakopesa esika. Lokola alukaka bokonzi pouvoir akosala na ye mosala. Mais bato babate matesima na ye. Kimi afumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokute na poso ezeko ya pona manaka isusu. Matondo mingi. Moino adana patiengo atakondi mapati netego oyo patiengo Moino adana patiengo atakondi mapati netego oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango batia kreno kwego Yo de la kaka ego